Bali mususu zotamba na bamwana bafina biso nzamba yite ko continue na bango. Ezali ngai na yo. Oyo diable azosalela effort oyebi ami na biso na livi. Kopesa matoi na moto nyonso te la fois essayer comment essayer de donner la parole. La parole de qui? Soki ya nzambe eza ya kofinga lingomba, kofinga bapasi moki bamutana. Yango wana toza bafwa na biso za koyeba. Nayebi ete bojali na pasi kaka na pasi bosala misala napesi bino ebana botika koyimayima napesi bino ebana botika koyimayima otika koyimayima lifuti na bino jali bana bosala misala bolemba te bosala misala bolemba te otika koyimayima lifuti na bino jali sala ya pamba jali te bokozua mbano ya kitoko sala ya pamba ezali te bokozua mbano ya kitoko
Nakumbuka tata mwana Timolio Musantu. Mama dia connaît au côté ya biso surtout tulani mayo ya rubina biso. Atangi mukana na biso azo exode atangi jeunesse. Maemanso mama rubina biso ezali pona lobiko na biso eloko ya liboso to koleteli. Atalisi biso lisolo ya Lot. Abraham Nzamba lobina Abraham lobina lakisa yo mboka elaka. Abraham asui mwasi na ye Sara. Ndenge tolobaka ntango nyonso to Sara azalaki demi-sœur ya Abraham. Mais eloko nini oyo etire attention na ngai na maloba mama lobina biso na Genèse. Batutana ba maman ezali likambo ya choix na volonté ya tata Nzambe, surtout na verset oyo mama oyo tokotangela biso, c'est-à-dire Nzambe alobaki na Abraham te zwa Lot. Mais Abraham ye moko lokola bazalaki kobota te amoni tozwa nazwa neve na ngai nakili na ye. Or ke Nzambe aponelaki Lot te. Biloko wana batata na mama ngai na yo tozosala yango. Nzambe aponelaki Abraham Lot te. Abraham ye moko na makanisi ya lobi tozwa Lot tokende na ye konga na zobota te. Babani kotambola. Mais lokola Nzambe alingaki te na bisika oyo Abraham akokende Lot azala, Nzambe akaboni bango. Na mabete totaki na verset Abraham alobi na Lot, ngai na telemi yo pona nzela bisika oyo yo kendi. Lot aponi nzela na ye akei, Abraham ajoute nzela na ye akei. Donc Nzambe ayebaki ete relation ya Abraham na Lot ezalaki relation moko toxique. Yango wana Nzambe akataki yango. La preuve, Lot a se retrouvé dans Sodome. Esika oyo mbeba ezalaki. Mais ce que na mukale ya Nzambe, Lot bakangi ye va se faire prisonnier. Abraham azui libote ya Mamre. Alobi na bango tokende kolibere mwana nkazi na ngai Lot bakangi bango. Bakei bakuni litumba balibere Lot na bato oyo bautaki na Sodome. Abraham azongi alobi na Lot ovanda na wapi? Lot eyebisi na vanda na mboka oyo Sodome. Eyebisi Lot ovanda na mboka olobisa yoyo bote po mboka oyo eza fertile. Relation toxique. Batata na ba maman. Abraham azalaki mabete, Lot azalaki mabete, mais Nzambe alingaki nde bakabwana. Ndenge ngai na yo lelo tozali kotambola. Tozotambola na banani. Bato mosusu tozotambola na bango na bafili na biso, Nzambe alingi te tokontinue na bango. Mais tozosala effort ya kokangama na bango. Nzambe akomi kopusa yo, akomi kokanga yo, ikomi kilo. Ndenge toyaka wana kati ya ndako ya Nzambe, faut toyeba eloko moko. Le diable n'a rien à y perdre. Il sait qu'il ira en enfer, le diable, il sait qu'il ira en enfer. Mais l'objectif n'est pas ramener plus de monde en enfer. Ezali ngai na yo. Oyo diable azosalela effort po ete amema biso na lifelo. Lifelo ezali propriété privée oyo tata Nzambe ndasala. Na mokolo ya suka akozwa diable okende kuna. Satan aza na ntina ya kobongo na lisusu te. Po solo na ye ezali sele. Mais effort na ye ezali akende ye moko te. Akende na ngai na yo. Yangona mukale ya J de lobi
Il s'est glissé parmi vous les gens dont la condamnation est déjà écrite, l'impie. Jude chapitre 1, verset 4, tina 14. Bien-aimés, comment j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire, enfin, de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous, car il s'est glissé parmi vous les hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. L'impie qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul maître et Seigneur. Ok, nous aussi, Seigneur. Boni to vania lelo mo ko sendo kana la ko betso ko il s'est glissé parmi nous les gens dont la condamnation est écrite. Ayemi kakokende felo. Mais à Kangami na yo, à commission immobile, cerveau na yo pour réfléchir dans notre monde. Mais nous avons à couper sa vie sur le temps. Lion a gagné à la tête. Papa Simon qui m'a. Lion a gagné à la tête. Akola Musayo. Oki bamba mala na yo soka jio to biki. Nengai na yo lelo. Tozo kusula makambo yo nini. Tala muto yo sana ye na pembeni. Soki azali ko refléter bikambo pa Simon ki mba muti sala lokola Abraham. Lot pona. Lot pona. To ye wa biso nyonso to poto biki sa milimo. Mais mon toit est pesé en magasin au plus à mon moté. Aux autres, quand on est pour nous, pour les maillots à pied. Nalobaka soki to yeba na kite, soki to yaki na lingomba wate. To ngaki ba de wapi. Soki ozui réponse, continuez. Mais soki ozui réponse, papa capitaine, ngaki na yebi wapi. Na ngaki na yeba wapi. Soki papa Simon kimbama yaki na yao wate. Soki papa Simon kimbama memaki na yao wate. Na ngaki na yeba ndiko na mayo na wapi. Batata na ba maman zambaza ko pesa biso tango. Bayo ba vani ba mbeta mpito bazalaki na kosa ba yao. Bazana kosa bakanga ya Uganda. Na basoko kwa Uganda nishoke. Mengai na yuko kanisa lokola izala na yango andenge wana indikana na mu. Mais un jour, tu vas voir le métro, puis tu vas pour ça tout là. Vous avez tous sont conscients. Il y a un cambo tu vas pour ça la cave. Na kasi na lingomba. Tous se préparent pour la lingomba dimanche été. Tous se préparent la lingomba samedi. Donc on va dire la matin on est passé samedi. Pour mi côté ça déjà mon lit mon ayo. Pas maté ba lozaka. Fungola biso matoi ya molimo. Cela veut dire que nous avons un décalage. Ceux qui ont préparé pour y aller à la le dimanche matin, il y a qui m'ont dit qu'on a exprimé un décalage. Et il y a combien de temps? Moi, je suis en train de me dire mon livre, on a dit dans les autres, on a dit coutalité. À terme, nous avons nous autres dans les autres. Et à moi, quand tu y as papa, il faut que je sois mon livre. Tout ça dans ma casse. Nene to yaka na ndaku kanzana papa Simon kimbao na kosa to bika to kota likolo tala libana nene ezali mama mutiko lobana biso likambo ya bana ya Israël basila ki na désert bana ya Israël basila ki na désert nena lobaki dimanche passé awa nzamba memaki bango na trajet mkuse batali pe moka kana Bamonaki yango Deutéronome chapitre 1 verset 20. Dans ma commis place wana batata na bango balobi
biso tokokende na mboka wana elaka te ponela biso bato bakende kotala biso tozela nanu bakotaki na négativité. Deutéronome chapitre 1 verset 1 komona nzambe te moto alobaki na Moïse mpona 12 personnes bakende kononga mboka elaka. Non, 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 non. Bango moko bana ya Israël batie Moïse molunge. Moïse aponi 12 personnes bakei kotala mboka elaka. Ndenge ngai na yo tozali Moïse arappelé vraiment l'ordre mais balingaki koyoka te. Et les 12 personnes bakei 10 personnes babi mboka wana tokutani na yango eza mboka moza kitoko mais ntango mai ekoti lokola mpe pratiquement na négativité 10 personnes bayaki balobi c'est bien tokokende kuna te nzambe ayebisi Moïse zongisa bango na mboka elaka zongisa bango na désert nde kozonga bazongaki na désert bake kosala 40 ans ya kotambola nzambe abomi bato nyonso tu wana ayebisi Moïse bato bakokotisa bana Israeli mboka elaka Josué na Caleb. Esika oyo bana Israeli bakomaki Kades Barnea esika liboso batelemela esika mpe Moïse azongisi bango esika mpe lisusu bana Israeli bazongaki pour la deuxième fois 40 ans kaka esika wana nde Moïse atangelaki bango mibeko lisusu mpona koraple bango na Deutéronome ete batata na bino oyo tozolobeza mpona bino bozali awa lelo ndenge ngai nao tozali batata na bamama tozwa likambo oyo sérieux totelemisaka bana nkole mpona plaisir te mpona kotalisa ete bato bakufa na lingomba oyo ngai nao tozali lokosalela yango bacalcule ye te fo ezala ye te fo ezala ye yango wana Abraham amemaki Lot namema Lot mpona sokota te ndenge ngai nao lelo tozosala bacalcule na kati ya lelo le seul maître oyo ayebi makambo oyo koleka lobi ezali papa Simo Kimbangu Kiangani oyo tozali koyela ntango nyonso awa tala libanda ndenge ezali me tondimi tofanda awa kopesa matoi nao na moto nyonso tute la voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de qui soki eza ya nzambe te eza ya diabulu okoloba kodiabulu soki ozokoyoka makambo eza ya malamu te okofinga papa Simon Kimbangu Kiangani tu ne te rendras même pas compte parce que osokoti yango wana toza bafwa na biso eza ya kolemba kopesa matoi naona moto nyonso tute paloba makambo biso alingi sino te okofinga lingomba okofinga papa Simon Kimbangu Kiangani bana ya Israël bakotaki te mpo bango balingaki te ngai na yo lelo toza na papa Simon Kimbangu Kiangani azali koloba tozoyoka me tozosalela yango modele yango wana batata na bamama tozala mayele tozala mayele likambo oyo soki tomemeli yango na kisentiment tokosungana te mpe tokoseretrouve mokono sokoti bifelo ya ofele. Des fois il faut savoir faire du mal aux gens, pas dans le mal dans le sens que ça là est mabe mais loba na ndeko na likambo azosala oyo eza ya mabe yebisa ye sans lui faire mal. Mais il faut dire la vérité aux gens. Il faut savoir faire mal aux gens, cela veut dire yebisa moninga te likambo azosala eza ya mabe ekosala ye pasi mosumi ye. Mais biso komona moka telemi liboso nazoba makambo elongo bani te yo povandi zo kokompanyeka ozo kondima oza kondima okondima yango ti mokolo nini ti mokolo moso komema opena lifelo soki moto azokoloba makambo eza ya mabe yebisa ye c'est vrai ozosouffrir, c'est vrai oza na pasi, c'est vrai mais passion yo nga na moni neti eza yo moko yebisa ye vérité osunga ba médecin soko ke na hôpital ba biso mbisi to opérer yo o mona mutaye ye moko na hôpital ba biso monsieur on va t'opérer et tout telle date tel jour oye na yo moko oye au foti la salle d'opération mais lero ba kola musa yo après anesthésie o komona douleur o ko bituna
les nègres, les gens qui bien, mais pas tout le monde va s'en aller. Mais là, pour le pico, donc, dans le sens où, même si ça va faire mal, mais il faut savoir dire la vérité aux gens pour échanger par nous. Ils vont souffrir à un moment donné, mais par on a bien. Pour docteur, même à Bigissio, mais pendant un bon moment, on a passé tout ceci dans le monde. Amen. Les exercices. Tout tourne dans ma yoto, qui surtout pour le papa Simon qui m'a fait sur le visage. Na mupalelo na kumba kama mwana pamoja na Santo na komba tata ya mwana tata mwingi na komba tata mwana pele mo Santo Santo oye tolembi semoto sikato tona na papa passer responsable de ce qu'on va lelo na komba tata mwana pele mo Santo na komba tata mwana mo Santo